Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bandeko internet, ezopela sekopela. Lelo tuti komona publication ya affaire Egola. Bacheli biso yende a clôturer le 6 arobeta un grand concert le 6 août pour la clôture ya G ya francophonie. Et tovandi toyo komona pe Kevin Panda Lekechu. Autu kosala live na live apparemment azo attaquer na Jaël Show. Azo ko attaquer Jaël Show. Pourquoi tolobi bongo? Parce que koyoka à propos ya Lekechu ezo lakisa ndeti azo ko s'attaquer kaka na Jaël Show parce que tobona a Fuvette Mayamba pe a fingaka ba musicien aloba mabe ya ba musicien mais jamais Kevin Panda s'attaka na ye. Mais to comprendre te to moni live oyo apparemment azo s'attaquer na Jaël Show. Pourquoi? Parce que Jaël Show biso nyonso toyebi lelo akoma wario. Jaël Show akoma olobela na ye mingi kaka Fally Ipupa. Alors sans plus tarder na oloba mingi te na otila bino nono voice ya Lekechu toyoka ba propos oyo Lekechu abimisi na monoko na ye. Bino mo bo juger la famille boyeba soki réellement Lekechu alobeli mutu to aza au milieu du village, parce que biso dans la grande découverte tolinga mingi kozala au milieu du village, tolinga kozala pour te contre te. Soki conseil eza toyaka topesi, soki pe ya malamu eza tolobi, soki pe ya mabe eza tolobi. Mais na otila bino no ba voice ya Lekechu boyoka oyo Lekechu alobi. Voilà, tolanda minene ndenge nini pera ya kopeta to fale ya kopeta ningisa non ezaka play bomuna ka basitaka biso ba Rihanna ba nani za dakade ya bilo za nyonso za krete ezaka ba play back bazo yemba tout eza bongo bino ba chronique ti bolingaka oh tina zana courant na tina na courant yango ndaku na ngeza zana courant nazana na lumière à c taka ba lumière à c ndezali wana oh boza banani bino bazofinga bajou bozofinga ba musicien boza na banani oh bino bokomi kaka boye boza ba intérêt na bino po ba musicien misaki ngani po ba saloka ba yeba yo mama papa so ozaki journaliste okomi musicienne okomi chanteuse sala musique pe luka no koma niveau ya rebo luka koma niveau ya nani luka koma niveau ya inosbi luka koma niveau ya sa ya ba musicien pe songolo para ba guest ma wote ba tebele arrêtez un peu ya ko insultaka ba musicien c'est de trop Lekechu fallait kolinga ko lika nana boduka te fallait kolinga ko lika nana boduka te Lekechu zaka clair ozoloba na nani tanga ka kombo olinga ko lika faire gagner la merveille te Lekechu tanga ka kombo faire olinga ko lika gile mavakala te oh fallait kolinga ko lika prince tukuzu ta to fingele batu lelo ba yeba uti misika arrêtez un peu ko sala bongo akolinga ko lika diba diata te Lekechu tangela biso ka kombo Lekechu batu na yepe ba petit na ye ba masa na ye ba edo musamba na ye akolinga yo koleka ye doti akolinga ba edo na ye parce que je peux ba kolinga kaka bango ba bino obe bosa bilo musala ya perte ya perte e comme ni na ngobino ndi boza ko finga ka ba musicien fara ezala ka beza musique kenda ka bongo musique senga ka fara soki falla ko beta 8 kozala soki fera ko beta 8 kozala bazala musicien na biso ya mboka bino zo ba parti pour ba chao kamoni ko sila ndi sala bino ha so ko sili ba chaka bino so katri ba so ko sala te oya ki journaliste za la journaliste oya ki chroniqueuse za la chroniqueuse parce que biso tout yebi ko loba vous avez ko bangisa mutu azaki parce que ça dérange. Lekechu alobi la famille azana au milieu du village ya azana pour mutu te mais la famille bino mo bozo yokaye bino moko boko juger koyoka Lekechu aza pour nani et puis azo s'attaquer na nani
Il y a des gens qui vont inciter, non, tu vas au salaire et tout. On va bouger l'internet. On va sabader. On va la façon. On va. Aïe, les questions bien dans les prêts. Oakoya, akolinga ba bouger internet. Yé aza na prêt. Donc, yé azaku tu na problème mon côté. O amoni alingi ba bouger internet. Ako bouger yango. On va te reningi, ça te retanga na biloko moko mafunze ko tangama. Sobo ratila lo makamna bino manzela na bino na ndenge ya carrière ko bosala ki. Ya kwa bo fingela ba. Fallait olingo ko leka di badiata te. Edi badiata ko tikela kaka edi badiata. Ba golwa bazaka ba golwa. Ba wario bazaka ba wario. Biso to sepela na bonne musique, la bonne musique c'est bon. Lobe so fali aboyinga na ko sepela na ko baluka. Loko la pe riti aboranga, loko la pe faire aboranga, toki na kabongo. Skol kantona le kamu ya le faire il y a les 6. Abeti c'est bon, abeti c'est bon. Et beta bino siko beaucoup ko finga ba musique. Siko pe la famille tozo comprendre. Les 6 wana babi, les 6 to ki mettre gimsa ko beta, to ki faire ko beta, to ki fali ko beta. Tomoni sukuna ba publication héritier akobeta. Mais pourquoi ba héritier bazocha makelele te kaka ba golwana ba waria? Eza nini? E ba paya o ba uti koya chance kaka eloko bien kana sepeli po nyonso eloba malingala. Parce que so ezaki eloba na français nge sala soni ya mboka. Pourquoi? Parce que des ordres ils ont ça maka entre na côté à Fali na Ferregola. Kaka départ wana. Et Ferregola boya ki les 4 ake à négocier soit disant ne toyoki et ba yokele ma ba PC les 6. Alors, eza pe problème te. Ba yembaka ndenge moko te, baza na banzembo moko te. Maintenant à quoi bon sko ba journaliste to koma ko swanaka koloba oya lobi boya zongisi boy. Ezo avancer musique na biso ne loko moko te. Au contraire, ezo luka ba polémique ya buzoba, ezo luka ba biloko moko ezanga tina o ezo sala ke bat ba finga maloko elo msota nani oyo Zakari babaswe ndenga fingami na bagolwa lokolo eloko msusu. Bozomona te ke mboka na biso ezoke na kokufa na makambo oh vraiment. Musique ezoke na kokufa bokoma kofinga na ba mama ba papa pona nini kaka musique. Siko koyoka ba propos ya leke chwa zobo anika kotanga kombo. Mais bino mo pena boyoka e bien bo juger. Azoloba na nani? Or tomona ba Vivette Mayamba ba fingaka ba lekaka baloba mabe ba Fali ya ba kovi ya banani. Ne mo pe Jael Choyaka akoma wario akoma oloba mabe pona Ferregola. Mais les Ketchou apparemment azolo belaka ngamu moko. Bon, vous continuez koyoka. Fali ke ba go finga lo batu fere ke ba na go finga lo batu ba go finga yo pepo e bele ba finga ba sa ka kumisa ka perite lo ba go finga rite wana ndo bia so e bele ba kumisa ka rite papusha mboka mokoza mboka totora tembe wana ndia so lo ba go finga rite poto mona pe Karina finga ba go finga yo pe ba go loba mabena yo si mutu doit la intérêt n'est pas mon côté mo bebele yango zo côté mo pas esprit as espace ngana fingi la fere batu te po fere bando boaka nga na sale la fere promotion ça peut s'engager 100 francs Fali Stade de Martin et to kenya to lobela to chaya ba émission to 100 francs Fali et le ko la fere le ko l'héritier Watanabe pour déjà héritier Kabila nga le temps que leki na ye Fali na concert za photo ya ngana grâce tembo mutu ningi se bouger na kata page à la mama photo ya ngana grâce tembo yango ne bouja na concert a Fali bino lo bozolo mamba Fali nana ngati akenda kata ba conférence a Fali nana posta kata mamba Fali ya Stade de Martin nana lobela kata mamba Fali ya Stade de Martin leke chu batu ba lobela ona biso ba kizengi bazoba ndeto za ba important na tanga makambo. Moi je suis là pour na ko inciter musicien te ngala za pour na mutu nyonso. Oh, musique, la bonne musique, c'est bon, je suis chroniqueur. Parce que comme je suis ici,
na dépendra na mutu te, mais na linga la bonne musique. J'aime faire parce que c'est Papa Hervé. Parce qu'il y a personne qui a l'opportunité de boire quand il y a libanga ya kolobela miso bato Yo kwa ka intérêt le et ça la bien. Mutu ça sentiment mais arrêtez avec vos sentiments surtout. Oui, va porter parole va ça ba misana ba mais tant qu'il y a dit chronique, sur la chronique. Parce ça li kamoro bo mais yo le ko finga ba musicien. Onda lobeli Jaël. Arrêtez un peu c'est comme ni na ngobino na kati ya réseaux sociaux oyo. Trouva na so kimiate. Bosa la musique, bosa la miyembi. Fala ko lingo le kanana tia ko linga yote nana boduka za wana kata pepele madame. Boni ba succès agitation boy. Ce ko silo sili. Ce ba occupé to occupé binote. Amboka oyo, to ana faire to ana fali. Boni ko sakana boni ko ba sakana na bino. Namboka wa Congo bobi ko saka na ba mise bo tabobo na ka TikTok tapote ngane na za boye oh eko mini na ngobino bobi ko finga ba mise bo ni bo za na 67 vous savez, ma dossier là, on a 5 ans passés. Parce que les gens dans les réseaux sociaux, moi je veux plus d'insultes, on a refait la société, on a changé, on a bossé sous polémique, je fais ma carrière, non, bossé ma carrière, arrêtez un peu. Mes sœurs, mes frères, on a autant de commodes, mais monsieur, il y a autant de commodes, non, yo, bah, qui ça la boue, tu la boue. Aïe. Tu pour le finger la fali, tu finger la faire, pour battre ciao, pour battre considérer, non. C'est pas ça. Moi je vis ici, na vai na parler na nga, na finga ki ngani pour na futa ndaku na nga. Na finga ki ngani pour na kende poto jamais. Na kenda poto ma propre frère na nga. Kevin Panda la que comme je suis ici. C'est pas un musicien pas CP lipe kelelo. Hein? Maman ko finga maman do sala na ba équipe ça 2 ans 5 ans passés. Il y a les loko ko finga, c'est pas succès forcé. Et ça va succès forcé, va succès ouane, va agitation. Non, yo pour les caca wana. C'est bon mon abinoté. Bozo finir c'est bozo mon abinoté, bozati. Quand na zanga avec Kevin pendant les questions, ça va production va théâtre na ngala, ça va na internet na produire va théâtre, va filmer mon avis sera plus de $1,800. Si vous avez 4 films qui n'a plus de 5 000, $7,000 chaque fin du mois. Ça va finir. Est-ce qu'on a nos films, la gamme, tout le monde ne peut pas adorer, arrêtez un peu, vous faites conneries, vous là. Hein? Madame, oh, bah, fina, bah, garçon, bon, ça, les deux salons au kala. 7 ans passés, 10 ans passés, c'est tout le gâteau soit bacha bisoka, toye bana, pas mon abisso za danser, bata la biso, ya on tous au salon, ce qu'on a oh maman mukolo, papa mukolo, yaya mukolo, au salon avec des lire, na pona nino fingi la rabatu, au finga non. Ouais, à sali ma bête, ouais, à sali qui m'a baissé, tout c'est clair. Fallait à sali ma bête, ok, fallait à sali ma bête, faire à ce le baka à bon, non, que tout le baboué, oh, non, 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 c'est de trop. Topo, il va succès forcé. Tobo iba succès forcé. Soko sili osili, soko zali ozali. Ça la musique, ça la chronique, ça la théâtre, ça la makampo et dépend na oya yo. Non makamu ya kufinga kaba mise po ba chao ka po ba benga o warion, po ba benga yo to oui entrer. Bino ba complexé, ba mikala. Fallait kolinga bino koleka fagranité ya kolinga yote lokwa ke na boluka fi moko ya vanda boye aza classe aza posé alobela be mama fali kolinga yete al tiki na ba alanda yo to alanda bino bo fingela kono me côté ya fali fait un interdit de tika mambe c'est pas bien arrêtez tout ça l'analyse c'est bon ça la fanatisme ça la musana oui c'est bon non ko finga ba mise pour non ana chroniquer fana ma mutu nyonso na vie na nga. Oui, la famille Bokcho yo kandenge la quechua lobi. En tout cas, la quechua yebi na mutema na ina nyazo lobela. Bien sûr, atangi mo ba kombo oyo amoni atangi mo fivete me mingi azana muto azo lobela. Apparemment azo lobela Jaël Show. Pourquoi? Parce que Jaël Show a commis Wario, a commis lobela mingi fali pupa. Et la quechua lobi tan wana si le cas.
bango nde baza boye faut bachanger vie. Jael alobaki ke ya ye kosala asala miziki na ye asala makambo na ye mosusu me na koyoka Lekechu bino mo bomoni déjà azolobela nani. Donc la famille c'est un peu ça. Bouti koyoka Lekechu maintenant bino mo bo juger Lekechu azolobela nani. Est-ce que so Jael Show aye ko répondre ye ezala malamu to mabe? Est-ce que guerre wana baokokango bango mibale parce que bango mibale bayebani bien bayebani ba secret et tout. Donc c'est un peu ça. Voilà pour na lelo tosuki awa na lingi bino mingi. Bisous, bye, à la prochaine.